www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu continues la kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto et pela. Moto epila na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobine la gangolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele. On a 4 chiffres neufs pour se voir là-bas. Les deux pour le monde et que sur la pour les amis à chiffre neuf. Tout le monde voulait, mais ça fait chance de voir les ventes. Vous savez, il y a plus de alors, est-ce que ça pour autant, on fait des paroles, on va faire des arts, on peut très impliquer. On va écouter un chou. Papa l'a parlé à Castété, tout est bien. L'entendre, surtout de famille, tout est bien. C'est la peine à eux, ça n'a pas fait que chien. La maïs, ça l'a surtout. La macamon. Ben voilà, la gauche t'as donné un choumi. Je peux ça doit aller petit chapitre à la case de la Bible. Ouais, la valeur de la poisse congolaise, il y a bien valeur et après parce que là ma boigne donc tout le monde n'est pas délié quoi. Il y a dans la sagesse mort pour eux et puis ça a dû se faire des coach tout bas. Mais il y a développer les sous artistiques. Côté comment le monument de chorégraphe. Si, personne, il m'a fait quand je Sambora on le Freddy Mbolo pomme verte innocent, loquette élastique. Au moins on t'a bien bachana on a bien jouer les ballons akadaga mutali kumuye kwa pesi des fois batseli kolongola ngote apa kaka kuzanga def de milizi muto alongola ba biloko olo oluka mikolo kele kaka yeyo voilà dans ces épisodes vous allez pouvoir bailler nga Marti Ronaldinho dans ces arrobis à chiffre 9 donc tous à chiffre 9 on a les alliés bien mais voilà nous poursuivons la droite de Samas tous au lara dans ces vies, on avait toujours les ballons à case. Donc voilà. Donc on a déjà joué les ballons déjà à terrain. Il y a une évolution. Évolution et puis surtout maratamarero. So being absolute maratamarero, bano baratakati. Donc ça dit que so balandi biso na banda to banda. Donc banda to banda. To banda ba générique ya moto. Banda patron banda na mbonzi. Si tu go yana ba yeyo direct. Na ele vidéo to pesi makam. Patron fuli biso. Donc banda wana na biso to wana loko to ratakati. Parce que jouer le ballon ça le rôle là. Donc il y a monde dépendant de go bomba sous bato bien. Ça dit au Bénézé locaux et tu vas te mettre bon maman. Tout ba bomba bien ba générer na bango ba fois ba mega ko chama terrain ba tikal sou ko comprendre bango te et puis ba tu na minute ba comprendre que non c'est Robin le Mundi l'homme à la peau blanche les grammes et tout. Elle généralissime autrement dit. On se comprendre. Donc des fois que tout est tout raté. Tout ça ba nous prendre ma cam. Et surtout sous na ebi que non ba ko pesa sur chance à ma casse. Pour ngani na pour na swinzim pour swinzim on a quand on casse un animateur déjà plaisir il y a venir na loka ba victime mani ko fait on va prendre verser na kata bible ça va valeur na loka ba massa na ba virus wangele bo on se reprendre ça va valeur moko boye oyo pe ba moto ba soki za kipe ya leve ngape valeur na ngaso pe kipe pardon moto na virus et ça peut ka ba valeur na ngai on se reprendre le valeur wana na ebike
grâce à wana na balancer na kana bato bene belé ba meka kopesa biso sur oreille na biso ba chemin na ngori ba rythme mushinga neto su ba nzembo bongo bato ba chape na matoi na bango ba yoka biloko nini oto za mango to yembeli bato na kata ba nzembo wana message ni to ye nango na monde en tout cas kusunga nga vraiment kusunga be biso parce que ça groupe chiffre na fila bobino moningu l'homme à la peau blanche de grand manito oyo a permettre kopesa ba chance pour se comprendre mais ba générique dans la kakri le roi tout Tundo la 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 Tundo mama Fanny Desi Tundo les visages jusqu'à Bomona Ana Lumano Obagina no temwana Obagina no talaki Musique tantela mola Musique rabina munibu tuna bato rabina bokumisa Bagendo Mama perdon nakobanga ni ntango nga na pesi bona bike moto ya su wana na force moko boye ya levi manioko force ya su wana kana kata animation wana nakobanga nani tanke bato topesaka makambo biso wana toza équipe complète topesa makambo nakobanga nesi nani osokopa biso tobeta bagénique lokola napesa bato baréférence quoi baréférence na nga tobeta bakri lokola na bandela bato ya Nogo Vincent yeah Ale Nogo Vincent Papi menga papa lave Nakokende na ye Ale ketaka na ye Jolinga wudi munale Kende na ye Ale shomi na ngwedi Kolala na ye Kola na ye Nakobaluka na ye Kolala na ye Nogo Vincent Nogo Vincent Claudicia Mutongo Nakokende na ye Nakolala na ye Ya Opol Maman masanso na ye Oso kompani kalusha okole ve na nga yebi mamu na oloba Natika batu tete oyeli batu Ale bulu muna magwenda idendiseli ya tsoto na yo Koyibisanga ale libere mokepo na tomola bilamba yo bina malamu arabena mundi butalama Tugulungu bilamba tokubepa likolo Yale lolo Iboso epeli moto Bana kine lutalama Tugulungu bilamba tokubepa likolo Bina mundi muaye mabe Iboso epeli moto Asobo mama bomba bakimi bandule Tugulungu bilamba tokubepa likolo Akomi bakasere bakomi bempoli Iboso epeli moto Ola mundi buwo Tugulungu bilamba tokubepa likolo Chifene fango yeye Iboso epeli moto fire Taba degre Tamu ngana yaka vepa yaka totam su ya lefe yaka manyowa yaka shomi pa yaka osoko pa ndongi sa bongo yango boni place moto na biso esala osoko pa na mo continent so robino moni bouloma la peau blanche ko pas posa ba gros pierre El généralissimo soit quoi qui libanga na munene et le gars biso tumba mo pesi makambo blanche et tu mamo force na kata plante okeni boso osoko pa na pa wana to boka ba tribo ko ba salama yele na mibala kisase soka meli bimela mela kabelo bonga kosimele yo mwana oko banda ko elela etire kemo batela biso eponda lokoso Dona ma sera so moya ba sera biso ba sera so support eza mabete Let's read mushinga yene nga sawana dawo yeyo bina libe mkisaladit so ko to sole bele so ba yeyo wana tukanga na yale viwa na kati atayo kwa yeyo moto na linga ka yeyo 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 mo bana libale yeyo esa o pa ngani to yeyo osi moto na La perle est noire, de habiter.
Ça lève ce mot au monde, tout ça, Bino. Est-ce que toi même toi il n'a pas attention. Comment peut-on jouer le ballon? Jouer le ballon. Jouer le ballon. Jouer le ballon. Jouer bango beta bilogo. Jouer le ballon. Kimi mbaga makanyero. Kimi mbaga kai chibile ilere. Mazoki na gimba tikizo sama mwa robinio tata melody. Salamondo giba sete eme video chale bawado ilongo. Babisi gambaga. Tu sais pas diviser. Jouer les ballons. Jouer les ballons. Jouer les ballons. Jouer les ballons. À la base. Aussi. Maman, on me l'a un chiffre net. On me l'a un chiffre net. Comme vous chantez, on a donc ma belle ali. Ma belle, ouais, bleu sika. Tout neuf. Et yo c'est sika. Bon anniversaire à toi Jenny le Makori maman. Hein, balé. On fait Guillaume Melon acheter sali sans oublier ma boss. Tout ya bon. Toi na côté wa il papa Zali. Moi jinga. Yo on a bien au danse. Comment ça on va chanter? Yomoko nandako kolela yomoko atamaningane batindaki yo yomoko nandako kolela yomoko atamaningane batindaki yo ezalokola kotapiti oyo ameli masanga ebele mpo baninga balobaka melaka mingi metanga kola Non.
koloba sia kende na yo sia koza ebele katuka c'est l'erreur okosouffrir mi José okosouffrir omokoe mpona kopekisa moto likambo tozalaka ebele mpona kosala motoendango ye mokoe pesongo ya pai baproche mpe na fwe na mo Gagnator qui a décidé je te salue Rosie Bipaki là la Rosignol sikoyo shomi est-ce que vous allez qui pas bien en jos puis qu'il y a un générique moi pour la lali il y a un miso shomi aussi ma côté puis qu'il y a ni là ouais pas jos bien générique moi qui en a j'ai moi puis mikolo ya jos disait les modèles hier moi quoi qui vont son kangi monsieur show et bon, il y a un normal, moi je suis le coach de tous les animateurs congolais. Quand les gens au salon Makasi sont animateurs, ils ont copié. En tout cas, c'est pas un problème. Mais ça va mal parce que ça peut se salon au fond, on a qu'un an et la semaine en haut, bah tout peut baser travailler, signer au travail. Bon, on a su une entente, on a su une entente. Maintenant, il y a peut-être que si je n'ai qu'à ça, maintenant il y a que je n'ai pas tout bêta, cala, on va juste ça. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Les boutiques. Ouais, ouais. Pourquoi qui n'a eu moi le bio aux animateurs à Kala bah vidéo la maison mais bah vidéo la maison mais moi question na disani vidéo la maison mais il paraît jo mo ba bisinga bi les petits animateurs aux père aller qui n'a pas dans l'animation pas pour t'arranger pour le bani en tout cas motona désolé makasi ngabena na bani mamba kokwaka na okasa au chiffre net parce que na latika c'est na ngana vina ngai d'après ma chance wana c'est Robin Mondi dans la fière Robin de la solo abimisi ngai na miso ba na maison mais na salaka mo umbo ba répétition na nyo comme makasi na ba concert en tout cas wana oso na kosiba na poto ba parti kula mbanzani ya kata Lyon bazola na ngai ba yoyombongo bazola na ngai comprendre ba sœur na ritizango la japonaise bazola na ngai ba zebele wana ka na Luanda bazola na ngai ba champion moboko Ridi le prince, Boni Magouche, Junior Matunga, Bazebele, Balandanga, héritier Kafuti basket, Bazolanga, Junior Motuku, Maman Zolo, Banazo, Maché, Monté, Nazo, Baseki après. On a Zalanga, on a ta information. On a ta formation, on n'a pas le roi de la forêt, on a passé un mot de Bénin, on a vu sur le grand formateur. Oui, à Formangaï, mais on a un concert, on a une répétition, on a un bélé, on a bêta, animateur, on a un concert. Mais tant aussi qu'on est aux opportunités, on a Robin, Samukili, pas découvrir Ngaï. C'est ici, dans le orchestre, on a mis ce chiffre, on a bêté la ratoule au casse. On a un animateur, moi, on non. Il y a une formation. On a resala musala na kata chiffre 9 ndenge nzamba bongisaka muta mokilité tala kuna sala ba erreur na sala perte temps eso bien moto na perte temps nga na ngenda ko sambrier na kasa ya collègue pour sala nga élité na sambrier kuna na perte temps na mebele tandis na sala makamo ya bien awa bana poto banda ko zelanga na binisa bango awa na kata chiffre 9 tellement que na bouleur nenda temps suge kuna so indeni nakenda wana na sala équipement na zo ba petit bunzardo na zo ba brandon na sala ba zo mise belé animateur belé na katokasa wana mais suite tango botango makambo na sala ya ya ko bima zalo ko l'étoile ko bomba na samai tanga ko bima on comprend ko la yesu to mona nzamba botama na ndaka ba meme mon étoile na bimaka ba landaka yango ti place ezalaka donc ezalaka ni awa étoile na mai kuna na banda ko perdre temps na ba molili parce que étoile na brilla kine na dikolo awa ya chiffre 9 voilà zo mona on étoile là kaka ma raison on mon étoile wana yango wana ba komi 9 donc ça veut dire 9 wana na molite 9 wana so ba ngambebele na kati wana donc ezolo ba botama ya mwana sala ka 9 mwa libumu okwan et puis sika lisusu sika tout 9 na za sika wa ko lo ba boma tuka atuka do chaba ngona no bosi bakenda kala donc ba no ba kumisaka na bangwana bangoni yo sona batongo basi bakenda kala ni coach ya sisi bangoke bakenda kala bamba pasila bakenda wa pedo bisika bakenda te wa ko lo ba nengwana to kana yeni ke tamsu ba bano yo bazomeka bamba china ngondelo ba balabla bashenda wala pote pa ya wa shenta yem to ba mamone mwana wa china pote pa ya wa shenta tuka tamsu yene tamsu ba kuna ye abandaka so wa belega tv liboso na nga mona man liboso na nga nga pena nde na za fier ya obeta to na kasa donc ngai les victimes na lati casque
naboka cri mokile mona nga na TV na clip awa makasa ola na affaire na on a betela ngo to le na côté wana donc papa nous avons bon merci pour la parole oui sur le chiffre 9 hein donc mon maman dans la fin de sa moi quand la 9 mon dans la bota makambota ma mono mona mamuzana tant moi na bima mona ba kele betaka mona musique sepelisa bato so ba sepelaka ta ke mona botami biso oza option biso chiffre to benga option père na biso robino mundi boyi la peau blanche mais la sang noir généralissimo azali père azali activation yeso ba activer déjà iba ke biso déjà ba chiffre 9 to zoaka ezala danger tant mona ya boaki déjà ko to ponga azali danseur du président tant deux hommes on a déjà gagné le pour devenir que d'accord c'est un patron il m'a déjà ça déjà pour biso to mata pour donc pas mater pour to mater c'est que pour Toulouse pour mata makala et gotikala des fois té donc mon on a taka ba benga pomme verte nous ça pomme verte nous keto caoutchouc nous mon a dit nous mon a kataka ouais ya mwana pour moi micro to saka bongo et soit le trotté et soit très ya ngo mo micro pe to yesu na système akelelo zo beta kelelo niveau mo kataka danser ma ele sur na système akelelo to vanga ange si bakiti wana to wana ko to mo na ba ange bakiti so mo kelelo betse ke robino mundibu c'est ça c'est l'été on est donc moni hier il y a Fredi Molongo pomme verte que tout l'élastique a sali et puis il va à Paris va à Bruxelles va à Angola garçon qui est le yo au penazo sala makamulelo kuzomona ari titi bomona qui jouer les ballons mutali bouma couper après ça qui makamula et puis bana Luanda bana Bruxelles bana Paris bana Londres Bruxelles mukoko na Angola na et puis que bomba qui déjà bilo ko kala minute et puis qui fait na les petits animateurs makasi après ça makamu mve na ngai jo mve na ngai jo mbala na Angola sere na ngai veli na Angola na ebiki oso préparaki déjà kolezo ya kala mingi te yo moko moni makambo singaki ko boye biso yo wana jouer les ballons tozaki 10e lelo 4e na trace bon lobaki mingi to biso bino trotter et soit trotter mais qui lelo kaka toujours ba ange ba kita ya papier qui Ronaldo na suba ba dernier mot na yo na banga na yo kali za to musi na yo ya penda pour que tu aies émission na biso ba dernier mot na ngezali na pesi président na el généralissime mobala pembe donc ba saka président moko azama ko propre nga préférant na likone ba tila nga biloko na lia on a pesi monte na famille Bweli Suzi Bweli deba kanga yolo mobimba batutu balinga ngai okomona Ronaldinho yeyo moi ça pembe la quoi qui lidiwanga lidiwa baby sikana sazali ba gros bisous ba sœur na ngana sa Luanda ya Belgique na lela bino fa alinga bino makasi bambote na bana ba umuchi kwenta nyangele boss États-Unis na pesi mbote na Gelor c'est fini États-Unis bambote belé kito ba dernier mot na ngai na si webika ke tam susu ba o balinga pe les victimes de balinga pe chomi na ngweri bazomona déjà que makambo za makasi fort donc nga côté wana tout cas ngai chomi aka coach de tous les animateurs congolais de sa génération ayemba kabwaka donc il a préféré na chant en tout cas nga pe na bozela nga na cri na bombe no ba surprise na belé zali na dévoiler tout ndeka ba mikolo na ba koko na biso ba loba toute vérité n'est pas bonne à dire pour ressentir hein chiffre ndeto bisa bino noir et blanc les ba secret na ba mambo belé ba chambre belé na kati wana bo ressentir ba selfie bo sentir ba putulu bo sentir biloko belé alors pour nous ala pene goisi tena bato balinga nga ba Washington ba kashika na kati Paris wana vena ngai Patibula Mbanzani yoyo mbongo nazo zelaka makambo gileke nga Roissy Guy basket héritier basket ba famille nga ba mère aleki nga na kata Paris wana Meresh Ndwimi Pichek Ndwimi mon oncle Mbondwimi ya ba mapasa na na Jérémy Ndwimi ba oncle na ngai et puis na bosanité ya Freddy Malvisio bika ve banana zela carton tilona nezoko mate ce qui tam se ko déranger moi numéro na ngai yango na bika site bolanda ngo makasi numéro na ngai 00243 89 280 00243 89 287 29 27 089 287 29 27
benginga na posta dédicace ni ya lara on sepela otangola héritier ka futi basket fa basket na Paris na bossa ni oto ba ndesa de lugo tour na yo et puis na za ngati na ba tout la chili luka navigateur balinganga pe basola mi ba zela bina de lié ba on na masolo ba zela ka bis ya bo ba c'est ali bele na bossa ni te ba Robert Mandou akila na bossa ni te ba disque du soleil ndiwa après ndiwa disque du soleil donc voilà dernier mot na ma salutation wa dernier mot na ngisaka kena linga batu nyonso ba linga okesa to chiffre na ba opi ba linga que j'aime tout le monde na kolobaka mingi za pina pesa biso na ona ngiza plus 243 9 90 35 60 94 plus 243 9 90 35 60 94 son notion en tout cas bien au salama bien fait marcher na ngoli nzembo na bino ya mwana tout ko sala bien on pesa mbote na vena nga kima ko jackpot et na ko pesa mbote na Fiston Kenga yo bika ndenge sala wana Atima Saki di Thaïlande et na bosanité Alain Soluka Bwiko na bosanité vena nga Sebdo Toussaint et na bosanité Lombabu na Paris et puis na bosanité Jidite Umba compresseur yo bika ndeto solo na makambo et na bosanité Tourema Daya Gaga yo bika fait na so trésor pour Patrick Bolanga Patrick Desamba ndeka kesala na lenga système de G et na bosanité na ndenge bina ya bato makasi yo mikolo Lodisia Mutongo Patikembo et na bosanité fait na so Kalusha Bakole na ebiso wana patron fuyo bobo akaye au sala bien Kalusha Bakole en tout cas mon vieux ebindeka maman ekendaka et Patikembo yo ebigande to sola ki mamango sala calme makambo se ba chineki ya kanda ko sepelisa yo et na bosanité yo ebikaka donc basa mo belé trop je vous aime tous en tout cas à la prochaine et puis maman c'est pas ouais so tout moi ça va bien afin na mfumo kwa mlanga kwa kuja kuna kwa pesa hiyo mbongo na Lyon pesa mbongo tutaka lela ufole mwana lela mwana zolela mujika zolela basi na patikula pesa mno mbota trop vite mujina yeye abazolela olela bana bobisinga code zo ya olela pele le nimba mu carton zo ya nazo zela kaka ambote la vie la perle est noire sur la boya la pesa passer na ngai na président na ngai de rapembe el généralissime mote implaçant na boya na la kwa na pesi Hervé na kata Hervé Gola depuis na États-Unis na pesi ser na ngai Gisèle la patronne na kata Luanda kama sur la palaka chala comme konzangaba famille ba c'était bi donc Edi Wape na Belgique donc na Edi Wape na Belgique donc na Leli Tara Peta Leli c'est qu'elle Leli Sandra Lino ba beauté donc Claire Kelembi Pape nani Fanny Ndezi na bosanité Fanny Ndezi moi ça pembe voilà ndeke. Ben voilà, ça est fini pour aujourd'hui. Je tiens à vous remercier de partout où vous êtes. En tout cas, merci. Moi, c'est bon. Et nous, on a par rapport à Naokaki, parce qu'on comprend le phénomène où nous parce qu'on peut être la chirurgie. Mais les bakoumés pour tout, on va préserver les babas solliciter un gars. Et donc, on a pour moi qui a lobby à moi. Les babas préserver les babas solliciter un gars par rapport au code générique. Balobaki selon la patron na yo to beti balboma mais et loko zanga soka option générique bato senga option générique na esi bango ke option ezali na maboko na so le tobe bango te to koti 2018 boy fongo la ba générique ya code eza pas chomi dans ngweli eza pas les critiques mando fuite patron yo moko sa pesa ki te ba possibilité ngani coach ba danser ngayo mais to yebiki to pesa mo nda papa ko bofunga ta manger à 10%, merci le ngano baba ya moi je tiens vraiment à clôturer cette émission et je ne peux pas dire saluer mon boss, la mine d'eau. J'ai eu ma pour maman. Bon anniversaire à toi, ma soeur chérie, je te salue. Kadiato, Kadis Lelo, après de son côté, Kadis Lelo, je te salue. J'ai lu tout mon frère, mon jumeau, je te salue. Sans oublier tout le monde qui me suit de partout où vous êtes. Eric Dioye, Kouloubasouni. Ça là, vous pouvez saluer à mon travail. Ah, mon caméraman Slim, tu as la peine d'habiter, donc.
mosala nde mosala awa na poto Steve Labe, Godi Bokoko. En tout cas, je salue tout le monde de partout. Vous êtes Paris Manzanza. Trop de salutations à vous. Quant à moi, on se retrouve très prochainement. Bye. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur, il y a un mboka partout où vous avez des Congolais de la diaspora. Au sommet Sepela TV. Et ça, ma chaîne Nia Congo, pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc, ma chaîne est appelée, il y a des Congolais, pays à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à l'ouest, babenga biso babibozone sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, to bime zeki ka promotion, vous savez quoi, tellement de qui clientèle et puis souci à ces plats TV et ça pour ça va client là bango babino, to zongela promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, nous avons ébélité, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez ébélé pour Benga, pour y consommer des décodeurs à Sepela TV. Bah maman, et si on a vu nos pays, pour filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film en Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, les gens là. Bah papa, tu as dit binopé, tu sais bino, chaîne, il y a sport na kati donc football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, tu as dit binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la kati. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, pour aussi pour la kati et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la militer, beaucoup ça peut militer, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Achetez Sepela TV. www.autonapoto.com www.autonapoto.com www.poto, ça dit que toi na poto, tu continues na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto, kembo alege mboyo lele, kembo yo mama alege mboyo lele, tobine la gangolo na hosana, kembo alege mboyo lele, poto na hosana, kembo alege mboyo lele.